bolingo oyo ya Karine Mokonzi, champion Vegeta na mwasa mundele. Namoni sikoyo na sala analyse. Bandeko, to sala sikoyo analyse sérieuse. Po ezali ba sentiment ya bato, ba vie ya bato, ba bolingo ya bato. Donc fona sala analyse moko sérieuse. Ni kolekisa, ni kobakisa. Kokende kaka tout droit. Donc, nazolobela bolingo ya Karine Mokonzi, na mobali oya bango, champion Vegeta na mundele. Po azali mobali ya bango. Azananu ya Karine Mokonzi te, yango wana fona sala analyse sérieuse. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, champion Vegeta, otozoka sikoyo, azali copain ya Karine Mokonzi. Pe mingi, na kanisa tango Karine Mokonzi alobaki yemuku boyokaki. Azali deja, abimi deja, na ba homme, o baza marié. Tomoni biso nyonso ndenge kei. Yango siko alobi ameka na ba marié. Alors bolingo deja ba meka kango te. Soki nde asepeli na champion Vegeta, alingi abunda pona bolingo na ye wana d'accord. Nalobi bien na bandeli. Bolingo ba meka kango te. Chantal, non. Karine Mokonzi, ye alobi ameka nanu ba marié. Ye mutaloba kiango na direct oya nene ya kelokelo. Abimi na ba homme o bazalaki marié te, yango sikoyo fwa meka ba marié. Akomi na ba marié, donc ba meka kate. Soki azo meka vomi atika. Mais soki asepeli na champion Vegeta amoniki aza mobali ya vi na ye, wana akoki kolite. Wane pekisami te, eza pe mabete. Bien sûr, eza risque. Lit nyonso ezaka na risque. Bitumba nyonso eza na risque o gagner to perdre. Mais kolite akoko lite. Entre-temps, Karine Mokonzi fwa yebaka. Soki akolite na bolingwango, po azwa muto ya lingi, akoma ya iye. Azala na ye ti liwa. To bambula ebele, bakende tina mariage. Alors fwa yeba mutango. Mwasi oyo azane na ndako ya mundele, bakabula bambetu te. Mobali alalaka na salon te, mwasi na mbetu. Mobali alalaka na mbetu te, mwasi na salon te. Mobali yango oyo ye akolite po azala ya ye. Mobali yango alamukaka na tongo, ayebisi mwasi na ye bonjour. Baza koseka. Baliaka ensemble. Batalaka télévision ensemble, soki mobali azana ndako. Basololaka pe ensemble. Po mundele, to mwasi étranger nyonso ezala congolais, abali étranger mususu. Abotama na mboka wana bozovanda. Donc, soki déjà relation eza bien te. Bosololaka te. Bolalaka pe mbeto moko te. Na âge champion Vegeta azanango. En tout cas, 3 mois eza ebele pote bazala toujours ensemble. Maximal 6 mois. Bako kabwana. Ba oyo bavandaka ndako moko pona koluka moko bima wane zalaka mikolo. À partir ya 40, 50 mata likolo. Mais ba oyo bazana se ya 40,
En tout cas, na baka ya France, ya oyo ya champion Vegeta. En tout cas, bandeko, foko yeba. Ye aza toujours elongo na mwasi na ye. Aza elongo teke ya kokabwana. Mais a pasaka journée 24 heures sur 24 heures na mwasi na ye. Mwasi na soka ke makamususu, ya ke makamususu. Mais tango bakozonga baza mwasi na mobali. Basalaka nyonso o mwasi na mobali basalaka. Pe balakisanaka bolingo. Karine Mokonzi ye aza na Belgique. Basololaka na telefone, basololaka na WhatsApp, basololaka na réseaux sociaux. Alors, Karine Mokonzi na Mundele, Mundele azo consommé champion Vegeta à 100%. Karine Mokonzi azo consommé champion Vegeta à 4% ou bien 3%. Et eza penza muke na lit oyoyo. Karine Mokonzi akolite. Na kanisa bozo comprendre nga. Bozo landa bien ndenge na zoloba. Donc, azo consommer vraiment muke. Alors, aza na difficulté makasi pote a gagné. Parce que champion Vegeta aza toujours na relation ya mwasi na mobali pe kitoko na mundele wana. Alors Karine Mokonzi loba ba arme nini na kobimisa na fitir. Mais tango abimisi ba arme soka kobimisa nini. Mais loko ekozala kaka très important. Et la kisake champion Vegeta akokende kota Karine Mokonzi. Ezali kaka champion Vegeta na couple na ye bisika mwasi oya ye bazane ya mundele bakoma na problème. Ata problème ango Karine mutako tia yango to nani me bakoma na problème. Po tangu bakobota problème ba discussion ekobotama. Tangu ba discussion ekobotama ekosenga ba distance. Tangu ekosenga ba distance ekokokende na séparation. So ekomi na séparation, mwana na mwana bendana. Mais bango, bazana nukutu na discussion te. Bazana distance te. Bazana séparation te. Alors Karine Mokonzi a zappé voisin na bango te. Na kanisa bozo comprendre nga. Bozo mona. A zappé musika. Wana lisusu ezali kambu. Na kanisa bino nyonso bozo landanga. Boyebi ke distance et jouaka rôle na bolingo. Na mutukutu aza yemoko. Aza na mwasi te. Et jouaka déjà likambo. Messi koyo, champion Vegeta, aza na mwasi. Na katia ndako. Ba vivraka na ye. Ba sekaka na ye. Ba liaka ensemble. Ba talaka télévision. Ba tongaka. Ba salaka bolingo. Bandeko foko kanisa. Baza na dispute te. Baza pe distance te. Eloko moko te. En tout cas, lit oyo ezala te ke lit kaka ya net ke Karine Mokonzi na champion Vegeta. Karine Mokonzi turu eko simba. Karine Mokonzi azu mobali kitoko. Non. Mobali wana aza na mundele. Mundele azo consommé à 100%. Karine azo consommé 3 à 4%. Bandeko. Eza déjà défaite mounene pour na Karine pour le moment. Na lobi bien pour le moment. Pour le moment, Mundele azo gagné toujours. Mais bataille nano esilité. Ce qui Karine Mokonzi a décidé penza champion Vegeta akoma yaye. Alors, po akoma yaye si na lobi be signe oye kolakisa. Liboso champion Vegeta faut libérer. Na Mundele na ye. Soki bazo kende kaka bien. Ndenge bazo kende tisikoyo. En tout cas, wana ekoko la mission impossible. Alors mission impossible ezape na batu bakokakango.
lokola Karine Mokonzi aza icône la baronne toza na duti te nga papa Robo naza na duti te nazolanda kaka épisode ya Mission Impossible. Karine Mokonzi actrice ya film ya Mission Impossible. Soki ya kokiango en tout cas nakanisa ya kobimisa les 3 faces de Karine Mokonzi te makobimisa série Karine Mokonzi Mission Impossible. Tokolanda ngo na 100 épisodes même na 1000. Nga papa Robo na sokisi awa. Botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.